Happy New Year, everyone. Happy New Year to my family. Happy New Year to my friends. Ah, donc, Happy New Year to everyone. Vraiment, bonne année à tous. Bonne année à toute ma famille, à tous mes amis. Bonne année, bonne année, bonne année. En tout cas, que cette année nouvelle soit une année de bénédiction, de progrès, de bonheur, de bonne santé, de longévité, de succès, de joie, de paix. En tout cas, à tout le monde, à tous mes fanatiques, à tous mes abonnés. Ah, donc les abonnés de Libanga TV, bonne année à vous. Bonne année aussi aux abonnés de Canal Future One. Bonne année aussi aux abonnés de Africa Promo 243 TV. Abonnez-vous massivement sur toutes les 3 chaînes YouTube. Hein, vous ne serez jamais dessus. Together, we are together, mes fans. En tout cas, ça fait un bail, hein, ça fait vraiment longtemps. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en vie, nous sommes là. Et voilà, je suis là pour vous servir. Salutations à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Hein. Merci beaucoup. Hein, donc, à ma caméra woman, my camera woman. Joyce Davline en tout cas, bonne année à toi ma chérie, bonne année aussi à l'ingénieur Dave Moubama, je pense aussi à Noël Kikiani, ma maman Titi Kikiani, bonne année à vous depuis London, ainsi qu'à Victoria Noëlla. Kikiani, bonne année aussi à la joie Amado Pichou Namote Maya Papa Aimé. Hein, donc, bonne année à vous. Depuis Paris, bonne année à champion Kayembe, hein, depuis Kenya. Et puis à ma maman chérie, maman Katiba, qui c'est la fille de la porte Léopold Mutombo Kalembouba, ministère Amen, bonne année Nabino. Bonne année aussi à my dad pastor, le pasteur Olivier Témété de l'église Rehoboth. Ainsi qu'à tous les fidèles de l'église Rehoboth, maman France Mosinibi, mon papa Richard Mosinibi, à tous les Mosinibi, bonne année Nabino, maman Blandine Alimoya, bonne année à toutes les mamans, hein, maman Abigail de l'église Rehoboth. Voilà. Je reçois aujourd'hui un artiste musicien Chalère depuis Kenya. Donc Babinet live à l'Eloto, Lexa en direct artiste musicien Abisso, Azaki en RDC maintenant, il est du côté de Nairobi. Donc Azana Kenya wana, biska oazo sala musala na ya musique, voilà to yambaye to meka un peu kobeta mo ma solo par rapport ya musala oye azako sala. Voilà. Déjà, je pense il est en ligne. Ok. Voilà. Allô? 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 L'animateur patron, Chalère. Bonjour, bonne année. Happy New Year. Happy New Year, Bettina, c'est... Ah, bonne santé. Merci, oui, je suis là. Bonne santé. Allô? Toza en direct na Libanga TV, hein, Chalère. Toza en direct. Bonne santé. Bonne santé. Tozo landayo. Toyoko très bien. Oui, allô, Chalère. Bonne santé. Bonne. Toza en direct na Libanga TV, hein? Allô? Allô? Libanga TV, oui, Nayoki. Oui. Allô? Oui, Chalère. Toza en direct na Libanga TV monde entier Zoyo Kayo. Boni, osa bien? Allô? Allô? Nayoki Nazadi. Allô, Nazoyoka. Évitez-moi ma les places aux apos, tozo lando en direct, batubazo yo kayo. Nalobi, santé za bien, boni boulot kuna na Kenya. Na Kenya kuna ça va? Ah, ok, ok.
sikoyo nayoka mpe bien. Boni kasi kuna na Kenya bulo ezoleka ndenge nini? Bulo ezoleka calme na ndenge kutu ya gesta mpe betimasengo tozobeta kaka ndenge ezala comme dab quoi. Voilà, en tout cas to sepeli mais kana koyebisa biso chaleur aza nani obanda musique wapi ezaki na nenini ezalaki pe wapi? Chaleur aza congolais. Oui. Aza congolais, aza artiste congolais. Oui. na koli na ki nakoma kosala carrière na ngai na Nairobi Kenya na orchestre Bilingue Musique. Nabeta mpe na orchestre na orchestre kini wana mais nakoma kobeta na miso na Bilingue Musique du Congo ya président d'Arze Kaleng. Na kino nobeta na orchestre nini? Allô? Nakin awo banobeta na orchestre nini? Mais kana ko déplacer po toyoka mwana olela. Nalobi ya chaleur. Allô? Mais kana ko déplacer place oza mwana olela makelele toyoka. Oui, toyoka bien te. Obeta na quartier latin. Obeta na quartier latin, obeta pe su wapi? Nabeta pa kabose, poza kabose bulembi na pese utumbote na dike. Ouais. Toza na matanga tala kaka koko na biso général de parti kaki biso. Ouais. Na pese bambote poza bulembi. Ok, en tout cas, là aussi nous profitons pour présenter nos condoléances les plus attristées aux artistes musiciens congolais en tout cas et puis à la famille biologique de notre papa Defao, hein, donc Matumona. To pesi penza to présenter ba condoléances na surtout bino bozalaka na iye kuna na to bino bozalaka na Defao kuna na Kenya. Moi souvenir nini ozo garder pona artiste munene mboka na biso a ute kotika biso. Premièrement ezana pasi na kotika mutu munene mboka ya na biso ya Congo artiste na munene ya Congo atika biso na pasi vitu zalana na Nairobi. Ouais. Je vais donner au soir na petit bien tout le monde. Ouais. On wa kiwa voice na akeko fera kuna italite pasi na biso bia to na matanga. Ouais. To na matanga na biso to na matanga pena to le la benave ni za baka. Voilà. Sale la biso ngolo ko mo mukie o garda souvenir ya général Defao. Banji beli. Ouais, aux artistes. Ok. D'accord, to sepeli en tout cas, bravo, donc Kitoro Makasi, very nice. Voilà, alors pas qu'à bosser, liboso na quartier latin. O beta ki na disque to kota kaka na quartier latin, isimba to longwa no ke pas qu'à bosser. Tango da na quartier latin, o beta ka disque kuna. O bois kaka na disque. Non, na quartier latin d'abord. Na quartier latin. Ah. Au bois kaka. Na bois disquete dara tango kina conseil entre Palibumba siba goma boy da ba tala so video mo na ebite dara ba trésor kanza ba tango via zona ga mo ba mise mo muki. So tango ba etena ki ata recrutement biso ya wana lesi ba la sira ba très ma porte. OK. Notamment ingénieur ingénieur d'archi. Ouais. Ok, alors tango longwe quartier latin oye pas qu'à bosser au salaka au bois kana disque kuna. Pas qu'à bosser tondo préparer générique ya Zakalara. Ouais. Na kina na taka wana zaka. Mwasi moko mutamarita bibela ki mwana nzambe mai saka yeba. Tango yeba ki metia akima kimbango ko apanza tango. Namoni metia namoni mwana nzambe kabaka kabaka mwana ma
On a pris dans la saka. Et ça a crié na yo. Mais tant au long way to. Et créer un problème té. Et créer un problème té entre Yona Kabose. Et créer un problème té ba krina yo ba pesi mutu mususu aboaka. Et créer un problème té entre Yona ex patron na yo Kabose Boulembi. Tant yo longwe ba krina yo ba pesi animateur mususu aboaka. Na lobby hein. Et créer un problème té ba krina yo tant yo longwe ex patron na yo Kabose apesi animateur mususu aboaka. Ok. Kati biso soki animateur aye sika za na bamai na epoko tia ya bwaka na babundisanga na baparti ba biloko moko boye poka nga na bwaka généralité balia iviki batina nga aye bwaka na studio. Mais c'est wana yo pozala na moto te hein. Moto za nzambe mutapesa yango destination. Ayebi nga tanga na mouvement na bandoko banga mabeba ayebi tanga na zo bwaka osanti bazo banga wana kabusa za na poto bazo banga chef na so volcan. Titre disque na bino eza nini? Titre disque na biso na to sino kombo na motene to zana na générique na sur l'émission na eza baba na kuja so ko tina YouTube baba na kuja eza na Swahili elingi loba nini? Baba na kuja générique na soda wana elakisi ni no soda ke album no sozo bina kala minute ba déjà wana ouais ba Kennedy obuya komona ba Costa olela ba nzimba kitoko za wana. Ok, baba nakuja ngolenge loba nini? Eza na Swahili ya? Elakisi nini na Lingala? Elakisi baba zoya. Oh. Papa ye. Ah ok, papa ye. Ok, d'accord. Voilà. Alors pour la bande nyonso balandi biso ba retenir nini oyebisi bango nini ba production ni boza nango kuna ba programme na bino pona année 2022 eza ndenge nini? Ba programme na biso mususu ezana no c'est mais tout ça ba to beta ba concert na biso to banda mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. Pour préparer disque na biso. Voilà, tout ça na bongo na tandana to ba programme c'est dans bongo. Ba voyage ezana no mais non kitoko. Mais question moka ya songi hein Chaleur. Avant yana nuna bilenge ya nini kuna ya nini na comme orchestre na bino ezobunganga trop. Sorry. Avant yana orchestre za na yebi ko no beta pas Blaise Kava open na pesi ba Happy New Year na et donc voilà toute sa famille singa famille ate elinga mi kata na raté mais olobiango te olongwa pona nini voilà mais olongwa kuna pona nini olobi te ponga na yoka bobeba na mabe na Kava nabi olobiango te pourquoi ponga na yoka ki bobeba na mabe na Blaise Kava opaza artiste kuna na Kenya donc uno za ki à l'aise te kuno zaki mal à l'aise. Ok, toujours dans le bon, dans ces pays. Et là, on a souka poto kabwana et puis non, que l'autre temps ça va salutation. Et là, comment y a souka, bois comme il aura souka poto kabwana après non, que l'autre temps ça va mbote na yo.
nayoki te. Bwaka eloko mo ya suka, bwaka na eloko ya suka na. Nayebi te soko sangisa ata ba cri ya ba grand o ba beta pe, hein, donc ba boire pe na mboko, donc esepelisa monde entier soki pe ozongisa ngo et ça la ka bien. Voilà, connexion, voilà. Talarara donc nabi boye bwaka mo eloko ka ya mukie et c'est pelisa batu ba Holanda biso poto into kabwana. OK, to komi na suka bwaka eloko mukie kasi sala mo eloko mukie poto kabwana. Ah. Let's go. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mouton a eu que air morler au bois à canet moi obimisa nettement couleur moi quoi Bercy moi na. C'est vrai ou c'est archi faux? Ada bon animateur mais ada mutu to travailler pe moi trop école en Giringir. Na laïque école laïque on a to travailler pe moi trop. Ada animateur to travailler trop. Ok, merci beaucoup Chaler, c'était pour nous un réel plaisir. Hein? En anglais, I'm very happy to talking with you. En tout cas, bah, good luck. La lobby, hein? I'm very happy to talking with you. Good luck, my bro. En tout cas, merci. Hein? Et pour se séparer, un dernier message. Bambo topesi na banani. Bambote. Bambote na ngana pesi. Babindi. Ibazali na bebe basa na zola na mena so mama mokonzi mama kiona na pesi bambote na pesi Barcelone tozane amadule tiku babi yende makambo. Sala papa na patita na Thierry Jedel. OK. Bambote. Na petit bambote na Valentin Matondo 4 na Paris roi de Tchatche. Na petit protocole sur au roi de Dubaï na Paris. Na petit na Nathalie Mayaki na Amérique na petit bambote. Na petit na bosanité na petit jina na kini wana très amatati na bisa odi fokuti. Oui. Jina ngai jusqu'à kadima na petit bambote ya to. Voilà. Merci. Voilà quoi. Merci beaucoup. OK. Bye. Merci. Voilà, merci. C'était là l'artiste musicien ou l'animateur, hein, Chaler Bampema. Hein, donc, Chaler Bampema depuis Nairobi, depuis Kenya. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. I'm very happy to talking with you. En tout cas, c'était un vrai plaisir de parler avec vous. Merci, je pense, fan Nayo Bayoki, un peu parcours Nayo Bayoki, Ndenge Musalozo Sala na Kenya, place au Uta. En tout cas, vous soutenir artiste Oyo, vous soutenir peu orchestre place Azali. Vraiment, good luck na musala na yo na disque na bino et puis na générique Oyo Utiko Boaka. Merci, nous sommes à la fin et merci à my camera woman Joyce Davlin. Et donc merci beaucoup ma fille chérie, merci beaucoup à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, Saïdi Benecha, moi na mère, maman na Voltaïel, Ben Bakadila, Ben Kabiena, donc mon grand frère, il y en a nos photos, ainsi que champion KMB depuis Kenya, Machinda. Bisous à la joie Amado Pichu na l'hymne national. Nous sommes à la fin, je vous dis merci. Happy New Year everyone. See you next time. Bye.